olakisa biso mpe solo mpena ndenge nini yango ezali etant que pasteur grand pasteur motei monene yo olobi ke yo oyebi kotelemela bayekuma libweti bambuta na bilukombo bapapa nkusu bambuta dompei bapapa sasa yo olobi oye kotelemela bango na kati na radio ya bakulu olakisa biso mpe ndenge nini mokanda wana ezali solo mpena liloba ya nzambe dompei yai kosukisa alobi alobi olakisa biso mpe lisusu ndenge nini Jésus azali sauveur ya biso ye azali sauveur ya biso lolenge kani ye ko mwana ya moyuda malobomboka yo ndeko za bwana. Merci mingi ndeko Ndombele, n'est-ce pas? Non. Mopele bobanga. Mopele, ok. Merci mingi ndenge osili ko kokota na kati marge makambo ebele elobame awa. Mais la ligne peut aussi avoir rectification pour la information ba oyo baza kolanda nazali pasteur te mais nazali pe ko kima obenga ma pasteur te. Raison naza ko clarifier très bien biso ba chrétien to kenaka na respect ya ordre hiérarchique oyo ezaka na bangomba na biso. Oza pasteur te ko sala misala ya ki pasteur te. Oza apôtre te ko kende pe ko loba te ko zali apôtre. Bref, la discipline chrétienne à partir de Raboudi ordre et faisait je ne suis pas un pasteur. Ma on charge en tant que disciple de Jésus. Mais jamais là que nous pas pasteur dans trouble pour que nous sa religion chrétienne que voilà il y a un pasteur qui a dit ceci cela donc rectifier. Je ne suis pas un pasteur. Mais nazali pe na ba église na kena koteya ba tupe ba bongo la kamitema nzamba za kana bango et tongama bangomba mena remplacer ka bato bazana ba rôle ya ba passer basala misala na bango et loko na esika na yango likambo na tana yango respect il faut za na ndako ya nzambe yango wana penza bien makambo na ko répondre awa ezali mwa mingi parce que bo toucher pe makambo belé na yebite mususu na ko combiner yango parce que bozo ko sala presque c'est un cercle vicieux na makambo ebele tali Jésus-Christ se place na lobela kazali fils de Dieu Jésus-Christ ba mukanda Matthieu botangelinga awa tout ça mais tika na répondre abo papa nsasa parce que yemta okotsa na répondre papa Ndombele mutakotsa nga pe carte mususu ya liboso ya Biblia na nzambe na pesa mpe écoulement ya ordre na bango comment Jésus a commis susu nzambe na makamba Adam na Eva yepe mutu papa Ndombele mutakotsa ki ya mais na sauté na sepona ko kanga mpe papa nsasa poye mutako zongisanga na likolo ya mutu aliboso solo na kena inverse première likambo na lingi na yebisa papa nsasa ya ngoyo na tangu tokotanga ka ba Bible tika toyeba ete totanga ka Bible te parce que na kiko zo verset a oyo ngana yebi très bien pona luka na tanga comme piège na kanga mutu mais koyeba histoire likambo wana ba ekonomi na Bible eza très important. Ya liboso na ko rappeler yo ete mokanda ya Matthieu, Luka, Marc na Actes des Apôtres ekomamaka na un chrétien te. Mutakomaka mikanda oyo sala ba recherche na yo ezali Docteur Espion Luc. Kobenga ekutu nanu Saint Luc te. Nzambe alingaka corruption te. Alléluia. Soki Luka ayebaka nzambe na minita suka tanga yokufa na Akai na Afrique. Luka ngatia Mungu na pilipili po bakumbisa nani Jésus-Christ. Mais Luka était un être, un espion envoyé par le gouvernement romain. Akende ko sala investigation autour ya mutu oyo aningisi mokili mobimba. Na likambo yo nanu esalema te na mabele oyo. Bato na mayele baleka, ba philosophe ba Socrate baleka, bato ndenge na ndenge baleka aucun jour na mabele o depuis salema toyoka ke mutu azola musani bibembe. Yes. Yo Luka mutazali médecin docteur. L'homme le plus intelligent. Muto ba pesa crédibilité nyonso. Un homme sage, Saint Luc na époque na ye. Il n'y avait aucun médecin parce que Luc n'était pas seulement un médecin, un archiviste. Un journaliste, un artiste pe donc ba qualification nyonso ko yiko biba pasa tanga kina ekolo ba diska ba arrête ba Socrate ba tangeli Luka tsaye na classe supérieure oyo na Congo moko azalité moko pe otia ba mona te parce que des hommes corrompus na ba université na biso. Luka asilisi na ba université ko yiko corrompre bango te. Il était engagé par le gouvernement romain. Nambongo basana ngo pona ko supporter mission. Tuna bat basala na FDI, tuna bat basala na KGB, tuna bat basala na ba secret service nyonso na mokili.
on n'envoie pas un espion sur pour tester crédibilité ya muntu wana te soki rapport akopesa yo eza corrompité. Oh yes. Luka a été envoyé dans makolo ya Jésus na bapôtre pour que nous fasse investigation tout autour ya vie ya mwana oyo azoningisa nini mabele oyo. Mais na zongi na place où tikolo ba été tala la colombe et ko témoigner boye na boye. Souligner yango place moko te nkolo so azui ballon azoko pomper yango ye moko. Témoignage nyonso Jésus-Christ sirvi na ye apesa yango te mais eyana batu mususu. Colombe utina likolo est confirmé que oyo na pesi nini confiance azali mwana ngai. Place za ko pesa yo confusion qui est merci obimisa ngo ke na mikanda mususu ba grec ba nini tout ça balobaki il a ma faveur. Question nazala ngona ipana yo papa nsasa. Soko za mwana ndako yoza tata na ndako. Oboti mwana ya likinda olinga kaye mwana wana. Bon, tu es mon fils. Dans cette maison, tout m'appartient, t'appartient aussi. Na bois que le Japon a été automatiquement moi na wana azana pleine potentialité na ndako. Oh yes. Moi na ko pesa muteloko. Papa ko pesa un rapport que je lui ai remis ceci cela. Et le papa n'aura rien parce qu'il t'a donné confiance. Faveur ya Nzambe et moi na kati ya Jésus-Christ. Place oyo na sauter le Japon na yeso que même si quand na biso ba chrétien il me confusion ya batu bayaka que non Jésus azali kaka mwana ya Nzambe azali Nzambe te. Je te dis déjà que mwana nyoka azali nyoka. Aussi longtemps que tout pouvoir m'a été donné et qualifié Jésus-Christ c'est pas na biso batu na mokili, c'est lui qui nous couvre. Kati na ye oya kondima ye na koyoka la insonité na ko présenter pa ya papa na ye akokoma nani mwana na ngai parce nga automatiquement azali mwana ya Nzambe ba onyo so ba kondimela ka ngai ba kokoma automatiquement bana ya tata Nzambe na likolo à travers Jésus-Christ notre médiateur ke na zako ya bino kusu kuna ko médiateur ba window kimbangu ko médiateur ba window ba ko ko médiateur boko prouver ngai lelo na butu oyo place ni koko le mionga le cimetière ne place ezali ki le kuta pe cimetière on kotala soto sali de année makila wana ya bango to kuta place bino bozo no piata ka makono na bango bozo no fuka na bango sans preuve sans évidence mais naza ko ya bona likamata le bible na zomeli papa ndombele na banza papa nsasa azuyo ya ye déjà prépare-toi mais en attendant papa nkusu pour papa nsasa pour no beta société ya histoire ya place on je kotanga na mukana matie ko sala erreur te likambo yango ezapolekena na mai ya Jourdain. Et na mai ya Jourdain yango, faites bien attention. Muta azalaki clé, même pas Jésus-Christ, c'était Jean-Baptiste. Oh yes. Oh Jean-Baptiste, kende kotanga la Bible bientôt, na kopesa ba référence. Jean-Baptiste ayaki d'une façon normale ndenge ngana yo tobotama, kasi keba. Zonga na mukanda Ancien Testament, précisément na mukanda ya nombre kuna. Ya ba juge. Tout ça, regarde comment on a Isaïe au Pessi. Il y a une confirmation que dans mon canal des rois, prophète Élie a tindemelaka mission ya komona été bana ya Nzambe Israël nyonso. Et quand il y a des autres masumu oyo ezali provoquer na femme wa be comme la Jezabel. Batata nyonso mabandi, basantu nyonso. Busante tikalaki lisusu na nini te na Israël te Nzambe asilikaki atinda di prophète Elia ke neko yebisa face à face moi so bien comme ya Jezabel une pite une prostituée. Oh yes. Ake kuna kote ate akiye na suka conclusion ya moyo et prophète Eli akimaki bakimisaki na mwana mwasi kanda esalaki Nzambe bomaki Eli mais Eli alaki enlevé Kwa yokusanga Nzambe soni. Kwa yokusanga Nzambe soni parce que la mission batindaki devant mwasi yake kobanga bazongisiye kozonga mutu akufaki Eli bat bomona la place bakundelaka yete bazaka enlevé neba yekozongise awa comme Jean-Baptiste. Awa de Jean-Baptiste tant azako baptiser Jésus-Christ nde scénario oye koleka c'est pour vous dire que il y a un peu trop de détails et ça la kati mais ba vide na pas na papa sasa je regrette que ezali a trop koza ko yebate pourquoi Colombe oyo ayali ko pesa témoignage et qui était Jean-Baptiste mutu makam oyo lekela ki na tanga za ko baptiser Jésus-Christ na place wana po angelu auta la lola aya ko confirmer que oyo azali na ni mwana ngai ali kinda bo pesa confiance c'est lui que j'ai confiance makam so sana bele ezaye merci que place on ko nyata c'est moi que za base na msema chrétien pour na koyeba ete mutu tena mabele donc on a besoin de soutenir aya koyeba c'est Jésus-Christ za mwana nzambe on appelle besoin bino batamfusiste te on va ko confirmer to appelle besoin ko na Non. mais tu as besoin ciel à confirmer que Jésus-Christ est nani. Mwana Nzambe.
Mwana Susu nzambe. papa nsa so poser la question. Pesa biso Biblia, yebisa biso verset place ngo Jésus Christ ya lo biete ya zali mwana ya nzambe. Réponse na ngai okokuta ya ngote. Mais place une source encore une fois. Jésus Christ a levé na bayeko na ye. Bokende. Na partout monde côté ya bateite bazongi batu bazako croire kaka Jésus te. A poser ki ba question. Bolingi ngai na benga manani to bokanisi ngai nazali nani? Réponse Jésus a pesa ki yango. Mais Saint Pierre abimisa ki yango te. Oh, yo zali mwana na nzambe. Encore une fois. Pine soki ko ko se pomper ya momoko. Salut quelle fois. Fois 100 ans. Fois 100 ans. Il faut yo moko te ko se confier. Il faut confesser ou te pas ya batu misusu. Misala na tika batu misusu ya koloba yango. Confirmation à Jésus-Christ qui est le fils de Dieu. Et uta na monoko ya Jésus te. Mais uta na confirmation céleste. Oh yes. Ça on a mutu. Yes indeed.